Hello everyone, welcome back to the Anita Mavita. Mbote na bino nyoso tout partout place bozali. J'espère que boza bien na bolingo nzambe, biso pe toza bien. Na bandeko nyoso bosabone sika nga kombo na nga Anita Mavita. Claudia Kiako. Please bandeko na biso bobo sanate kozala abonné. Please bo partager ba vidéo na biso. Bo click na cloche bien na notification bell. Sorry. Poso to sali ba vidéo na biso sika bo miss out te. Yes. Lelo tu toyeli boso na bino toyekaka kolakisa bino eloko moko ya mokie tosali mwa scénario mwa tojoue mwa eloko moko ya mokie mpona kolakisaka ke ndeko moko mobali abandaki kosala mwasi neka remarque ndenge ezalaka mwasi ta mobali acomplaine ke biloko ya matoi ya mwasi alataki ezalaki mwa salite esalaki mwa solo moko boye me ndeko mwasi asepelaki te ezalaki nano ndenge mabe te mobali kaka wasaloka ba remarque donc totiela bino mwa scénario mwa eloko wana mokie na bino moko bolanda yango yango na lelo siko nga na Claudette omoni ekomi ntango tosokolaka bablo ya matoi na biso pourquoi pas toya kosokola yango liboso na bino tolakisa bino ndenge biso tosokolaka babilo ya matoi na biso tobosana te topakolaka mafuta tosalelaka savon tosalelaka mai ekotaka na kati ya babiloko ya matoi yango ekenda kosala salite nayebi teke nga naza salite mpe nayebi teke Claudette aza salite mpe yo mpe oza salite te ezaki salite te eza normal ndeti ngai so boremarke so pene otyaka ngaka bien nalataka babilo ya matoi mo awa nalongola yango te nalataka babilo ya matoi mo awa mibale nalongola yango te nalalaka nango nalamuka nango nazango bana les premiers ti les 30 siko soki ekomi salite ekoma kosala nga mikusa ekoma kosala nga pasi once ko nayebaka bilo ya matoi nange ekomi salite il faut nalongola yango yango siko lelo nayebi ok bilo ya matoi nange komosanga pasi il faut nasokola yango todapa bioki Anita pa omete nga mpe foso nasokola ya ngai toya nango liboso na bino ngai ya ngai eza nango fantaisie donc eza fantaisie ndenge Anita osokolela ya ye eza ndenge na osokola yanga te oyo pe ayebi ke asalaka na ndenge na ye continue pe kosala na ndenge na ye eza nango problème te biso pe tokolakisa na ndenge na biso tosalaka parce que mutu na mutu aza na ndenge na ye asalaka makambo na ye donc sans plus tarder tozo jump na vidéo na biso tozolakisa bino ngai yanga lokola eza nango fantaisie na kotiango na mai te mpona boyi échanger couleur ebeba donc ngai yanga na sokola yango na pakusa yango na bawapi ya detol bozomona elongolela biso basalite wipe oyo elongolanga salite nyonso pe elongola bamicrobe nyonso peut-être ekotaki po ezwaka pe bamicrobe tala kaka eza poso donc nakobanda eloko liboso na bana yango eza eloko oyo ekota na litoi mwa eloko oyo surtout libende wana yango ekotaka na lidusu wana il faut vraiment kosokola yango bien omona donc nakopangusa yango mpena bien napangusi mpe eloko ya litoi mobimba napangusi yango mpena nyonso ozomona po salite soki etikalaki ba dead skin ba savon malgré nga nalala na biloko ya matoi te mais salite ezalaka nango kaka salite po tolata yango chaque jour moni napangusi mpe na eloko ya nsima nango mpona make sure mpe ke elongwa salite po next time na olata yango ezala propre ozomona donc il faut ko make sure mpenza soki oza na nzete ozwi mpe mwa nini na yo okotisi na kati awa po elongola basalite mpe ya kati wana po tozala clean na matoi na biso toboyi bapapa bacomplaine bapapa basilika yo mpe ndeko mwasi oyo yo osepelaki te lokola papa asalaki yo remarque eza bien te moni papa ndenge asalaki yo remarque ezalaki mpo aide yo oyebaki basokolaka basalaka boye omoni eza mpona bolingo soki alingaki yo te alinga ayebisa yo te moto oyo balingaka bapesaka ye remarque mpo ayeba kochange na vie Anita mpe azocontinue na oyo ya ye oyo ya ngai oyo bomoni na tie nangaka mai normal eza mwa mai moko ya mota mokie mwa warm water ya ngai eza or blanc donc ata na tie nanga boye ekonzuluka te sikoyo natia ndeni mwa detoli moko ya mokie ebele te kotia detol ebele te ya mokie kaka mpo ebomaka mwa bamicrobe wana mike nalobi teke ngai na na microbe be place yoza na microbe te so mpena botali bie bota bilo mwa noir ebimi bomona
eza salité eza nango normal eza te ke nga naza salité ou bien yo mpe oza salité te eza kaka biloko mato eza normal savon ekotaki bamafuta ekotaki donc yango wana esali bongo ere moko nasalelaka kirdan mais lokola naza kirda te naolakisa bino kaka one exemple ndenge nasalaka ozwi oyo mpo eza na mwa libende na mokie okotisa yango baawa nayebi te ya yo so eza nde neti ya ngai bamadusu eza bongo na madusu wana plein salite yango ekangamaka donc ozosokola yango awa omoni eyebimisa mwa basalite moko boye wana ekangami na mafuta donc ozotya okozwa mpe moninga mosusu wana osokoleli oyo donc na baawa nde place salite vraiment ekangamaka wana nde ntango ozopakola mafuta mwa savon elekaka wana ezosala sikoyo basalite wana ezotikala tishu yango yaya. Okay, thank you. Sikoyo so na tie boye na otika ngata mwa quelques minutes ata mwa 2-3 minutes mo boye après to longola ngo mais après wana isusu nga na salaka pota osokoli bilo matoi no bilo matoi eza propre non il faut pas sokola matoi na yo moko neti nga na zwaka côté uteli nazwi na osokola matoi na ngai bien pourtant na pango sengo bien pourtant na rozong sabla matoi na ngai matoi no pesa propre et lo matoi pe ya probo mona eza na makila to eza na ba poudre ya mo maquillage voilà na maquillage pe ya mo na pesa la bongo dans na pango si yango vraiment na sokoli pena balidusu kote biloko matoi euti po ezala pe propre nde na baki sala mukusa donc mukusa na eza salite na sokoli yango bien poto na sisa ta na olata biloko matoi nanga biloko matoi ya propre maduso matoi nanga pe ya propre en plus des wipes ça changer na changer et comme ba maquillage na changer ya sika bomoni ya sika yango ebimi propre il faut que ça la détol pour détol eza bien to bo santé détol eza antibiotique antibactère ya ezo edo pe ezo longamo ma microbe mike please mama place ozali ceux qui papa ça le remarque na ndenga mabete ko silikate et bongi bien moto bozana e a ça le remarque moto libanda aloba na yo au monde ezala surtout côté na batute oya popese hai boto pesa na ba bizu moi solo wana sikoso moto ndeni o moi skitoko boye maza ba solo boye eza bien te e so pa yo donc moninga ça le remarque zonko na ndenga bien solo la ok chérie na yoki na kosala yango non ki bando silika bando pesa ba réponse mabe eza bien makasi penate après na bomoni na ziba blanc matoi na ngani surtout na changu a na zi toujours wipes na biso ya Dettol na bandisco konika ngo lisusu na njo ni konka ko make sure la basalite nyo surtout pena elongwe ni kyango donc so bozo mona pena de biloko matoi ekomi bota ndenge ezongela lisusu omona apa o eza na or te eza na ka fantaisie normale mais eza pe c'est bon mais o bota ndezongela ezongi susika donc so na misi so mioka lelo eza ka ndongo sokoli yango ezongi propre esili aluzi bila matoi no olati na yo ozomona na moi peut-être teli moni tande ezongi. Oh my god. Ngate bana na sala boye bana ngapi na lata bila matuna longola bango ngote. So e komi salte bayaka mami ichi. Mami is hurting me. Fona sani fona longola ngo na sokola ngo e komi salte da bomoni. Ezongi propre. Ici dans un blanc mato ina na seni ni na lata ngo. Donc vidéo na biso tinga to sa to laksa bino ka ngwana bobo santé to sagi vidéo na biso to la to se bino ni Dettol il faut que ça la Dettol est très important na bandako ezaka pona basité eza pona basina mibal donc biloko na biso to sali yango bateka ngo partout na ba shop nyonso to to na besoin ça la bonne publicité te so que na shop nyonso to oza biloko oyo so mingi merci vraiment là-bas au balandi biso to continuer musana biso to salaka toujours share subscribe bo like bo continuer ko sepelisa biso pe to ko lemate pour musala ezaka musala o eza musala donc to pesi merci na batu nyonso vraiment to lingi bino nzamba lola apambola bino to kokuta na lisusu na video mbala sima merci bisous bye one love. Hey, babe. You okay? Hello. Hi, darling. You alright? I'm fine. You?
I'm too tired. Tired. I've been busy. I just came from work. Tired. I'm tired. Talking about tired. Look at you. You're tired. So You've been here in Nandaku all day, yeah? Yes. You've been here all day. Ngana bimaking in You don't know something. What's saying? Kotala est grand pesa boulot. N'importe quoi. N'importe quoi. Anyway, ça va? Bien. Le mail. Oui. Bien. C'est ce que c'est. N'importe quoi. Écoute. Tu vois, c'est marrant trop. La personne a l'aimé, bébé, là, moi quelque chose à boire. Bati uti na cuisine boire toye awa tona kele so boire kozola boire mais comme on remet il faut surtout à caractère uti dans la cuisine oye awa vandi Bébé, on disait boire. tu bois quoi? Boire quelque chose. Quelque chose. Il y a du jus ou bien maïs. Mais la maïs, on a déjà. Tu as celui-là. Non, I said I'm tired. Can I relax? Bébé, B.O.P. What happened? T'attends de bébé Sani. E tu hai per mo pe non santi per di mo chungaro. Donc tout le monde au loin dans le toy na ngai. Essaye. Mais vous l'avez toy pe, vous l'avez toy au pe. Mo za, o l'avez toy. Faut mo l'on l'avait l'on toy mo. Poi le toy no po l'on la passi. So say ni. Ngwa to la no e chuba ina le toy po parce on ligo l'on dit. Que ton l'on dit ça. Faut le lo lo ba ndene. Ça fait mo va solo mo boy. Uma uzoba obandi omoni obandi yeah to Yo venir remarquer. yani Never piece of bisou na centimètre moi. money. How many times you saw me like toy? How many times? No, tell me how many times you saw me like toy? Avec moi le toy. Boy say ni Mo one chunks. chung. Check the mic, make sure it sound right, boys. Bato pela so mo benga nga pa mbati. Oli ko benga. E bali ko bengoti. That's you bato kenda ko tapola bango après le bango kasi kende pa bango lo kwenda toy za chunga te. On quoi? Zana no. Na ba. Si. Bébé là. To bandi bien na uti na msana na ye. ye. Ko ki no, mon e mo pe so lo toy e mo bolo ngola. Ah, ba ni mo ba se tika mo ba bilo mo mike. Autant Non. Don't. No. Je vais le reposter. Bon, reproche on est loin le toy. How many times you saw me like loin le toy? Ya kanana bébé. No. I'm not happy. Ite zolumba solo le ba bisote. Hein? Okay. Bébé tala, elle me fait une affaire reproche. Hein? Là je vais lui toyer le tchou. Je vais comme bien dans bien. Elle a le toyer le maman solo. Hein? Vous avez moi aussi. Elle me retour le moli au sokoli no tili tu ba côté ba tis côté zali. Mais non. Et c'est tout au fait la petite bisou au côté moi moi un tuna. Fort. Oh di. Mais non, faut qu'on soit normalement les toy sur les leurs toy. Oh, OK, so que va. Non, les balles va comment, les basses va comment, les balles sur la toy. Pensez on a pas.